Banakin, Bana Braza, Zakari Babas, un Zouloukable, joueur à Kiker à partir de nous Montel, na Abidjan. D'après ce binom Mbote, ya Trrr, Boye Bingaï, Kwenda, Futuka Kwenda, ma solo à culture, ma solo à télévision, Natika Kate. Nazan Abidjan, depuis lundi, pour participer dans le salon international du contenu audiovisuel, et Sangisi, acteur à cinéma, producteur, réalisateur, scénariste. Batunyoso ba diffuseur bato ba intervenir na ma solo etali etali télévision. Il est très bien à représenter Mboka na biso Congo Mboka Nsomi oyo atandenge nini toko kote la toujours toko pour Congo za Mboka na biso Mboka bakoko na biso toki kotika yango ata mukete ata soki lelo ba Côte d'Ivoire bazo mener biso Abidjan ezo mener kini côté ba design côté ba mbebele na ndenge kaka ba profiter na moi côte car net ka ndenge zalaka toujours Abidjan est doux comme on dit na Abidjan na linga mboko mingi po tokokani makambo ebele na bango makambo ebele na biso na bango pende kokana pena makasi soko tali comportement elo balingaka balingi biso mingi balingi musique na biso mingi sika esili nazo mata mikili à partir ya awa à partir ya mikili na côté Dubaï boyebi ki yaki prévu na za États-Unis d'Amérique puis na Canada ba na Canada bozelinga trop mais motif o elinga kumbelanga kuna te yango na za awa na mata mbanza na ke Paris Bruxelles nazo kota Dubaï susu nazo bisu Paris et puis na ekini mboka banka na transiter na koma na ko vanda na Kananga. Idéologie ya bilanga, idéologie ya kosala mwa eloko po tosala autonomisation tozo préparer eloko bune na ekoli nini awa boye na ekoli makambo ebele grâce ya mwa na biso bomoni wana tali oyo afandi wana Karl Bolua mwana Nsomi ya mboka Congo yende asa lokola cerveau moteur ya makambo oyo utukoleka awa ye wana afandi le moko baluka bamona bana lemba terminus Mongo na bino yeyo Karl Bolua Fabi Bolua na lemba terminus boyebi match ya kitoko ye mtasa makambo na uti ko yamba mana ministre ya communication na bango oyo apesi mbote na ministre na biso ya communication Patrick Mouyaya pe na ministre na biso ya culture madame Elebe Yolande pe na zana ba message particulier na komemela bango ba ivoirien ba tei biso ba ivoirien ba pesi biso maele to moni ndenge nini l'état na bango aza ko s'impliquer pour na ko tombola culture na bango na yoki ba budget ebimi awa e boyebi nini mwana mwasi moko ya congolaise avandaka na aza mwana ya Bukavu asilisa na ye na ISP Bukavu azwa formation ya kokoma ba scénario Nalinga na ba scénario ayaki awa na Abidjan ko participer na eloko moko boye zaki salamaki na bato ya ONU pe atikali a commis film moko sur ba blessé de guerre basalaka jury moko boye gouvernement ivoirien atie ane 50 millions de francs CFA pour na ko récompenser pour na ko soutenir création artistique dans la réalisation de film. Nazane Sengo Makasi. 2 semaines après passage du chef de l'État à Kisangani. Ba discours nous sur l'Obama qui otala neni mwana mwasi oyo qui a une vingtaine d'années a commis scénario sur na page Facebook na ngai na X page compte X na ngai ko mona photo na ye ngana ministre ya audiovisuel ya Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire bayoki mawape passe ya situation ya mwasi ya Congo ya soda ya Congo ba pesier $10,000 sur les 40 oyo azanango besoin pour asala film na ye film entièrement tourné na Bukavu basali montage masterisation na awa na Abidjan tango bazongi nango Kinshasa babongisa tunanga nini film eziki Koura ya Snell eziki si film à l'Élysée Sal Mobimba, gouvernement
il y a Côte d'Ivoire à travers Sika, ministre de la communication a payé na misunanga $10 000 pour abanda ko tsala tournage oya zana on azana sengo makasi ndenge na représentant ki boka pe na telemi na zima loba na expliqué que Bissopé il a été décidé que ba artiste ba scénariste ba beta li solo ya oyo eza ko lekana est ya Congo passe ya population ndenge eza ko betama à travers film eza ebele ba scénario eza ebele na kin na kata Congo wana ba scénario yele mais tala gouvernement ivoirien abimisi mbongo $10 000 a pesi mwana wana ya muki à 24 ans tala ye na Facebook na ngai tala ye na compte X na ngai na Instagram na ngai yokomona ye mwana wana auti kozwa $10 000 ya gouvernement ivoirien pour sa musala. Naza personnellement touché pour un geste au gouvernement ivoirien sali pe na kombo ya peuple congolais na zwa ki maloba na tribune pour remercier Côte d'Ivoire et que qu'on manifester reconnaissance absolument gratitude na gratitude d'abisso s'il vous plaît, excusez-moi, j'y arriverai. Ceci dit, nazo landa ce qui se fait au pays. Merci à trop d'un ministre d'État Moutamba. Yo koyoka mutute continue na idéologie na yo Moutamba Muluba abotama na Kisangani akola na Kisangani avança idéologie na Kisangani Kisangani ville martyr Kisangani ville nationaliste et patriote lelo aza ministre d'État. Différence nini entre ministre na ministre d'État. D'abord vice-premier ministre baza ba adjoint ya premier ministre. Bon ba do dépendre directement na premier ministre. Ba remplacer ka premier ministre soko azate. Ministre d'État azali membre ya gouvernement ou azo dépendre mbala moko na chef de l'État. Ministre d'État azali membre ya gouvernement oyo yé abetaka mutu na président. Voilà la différence entre VPM ou azali adjoint, donc remplaçant son titulaire quand il n'est pas là, même s'il gère un portefeuille. Mais ministre d'État, mingi, l'isolo na mokonzi malamo comme ministre, azo dépendre pe na ministre d'État. Ministre délégué, yé azali ko dépend de la premier ministre, mais batindi yé la présidence. Ministre délégué à la présidence. Donc, azali ministre, oye batindi yé, ministre, oye azali ministre auprès du parlement, azali ministre batindi yé na parlement. Azo dépend de la premier ministre. Le ministre d'État a dépendra kaka na chef de l'État et puis, bah moyens, logistique, technique, tout ça financier, zo uta et pas premier ministre. Moutamba zala kaka bongo mutako sayote continuer ko zala kaka bongo po indusa mboka wana za biso tokotika te tokolemba te osali fachi mama na plaisir na otala vidéo na monene que no fachi alali bien lobi que mwana moko boye ya moins de 30 ans oya ko taper na cop à l'art a boy cop po aye na vision pour musala tambola ki liboso. DG à office de route, DG à OVD, boya stage na Côte d'Ivoire. Ministre à ITPR, ministre d'État. Il n'y a pas de dépendant na chef de l'État, il y a qu'un stage na Côte d'Ivoire. Boya ka sonité. Ba compagnie chinoise ba osa musala awa. Na ba compagnie chinoise ba osala ya biso. Ya biso baza ba chinois oya 2 mois ba panzani. Ou bien chinois ya chinois. Chinois oya dosala musala na Congo. Na chinois dosala musala na Côte d'Ivoire. Yeto yete. Toza sérieux te. Monsieur le Président, changez le biso ministre d'État. Il y a ITPR. Changez le biso DG office de route. Changez le biso DG à OVD, changer les bisous. DG à Agence Congolaise de Grands Travaux. Comme on a Zakari Baraba sur Naoloba. Nana problème na binote. Nana culture à résultat. On a mboko elongi na ngebani. Ba on a Zakari Baraba sur. Ba on soit na niveau Zakari Baraba sur. Mais na mboka na ngai moko foin. Bozo kokate. Si les gens n'ont rien fait pendant 5 ans, monsieur le Président,
totikali na 3 za baosani ministre d'État ya ITPR, DG ya office de route, DG ya OVD, DG ya agence congolaise de grand travaux boya stage awa boya kotala bamboka oyo tosekaka bamboka tobengaka bafomboka botala mosala bazosala balabala soki batongi libela soki basali eloko basali yango libela ekozonga lisusu te oyo tobengaka fomboka yango oyo zéro papier, zéro salité, zéro poubelle. Na ozonga awa 1h du matin, na moni bazo bongisa nzela. Makambo nzela. Lisolo ya embouteillage. Moi personnellement naza ko soutenir action ya Daniel Bumba. Côté ezana na ba difficulté to meka ko améliorer, to changer. Tant que to zana ba échangeur te. Tant que tu as na mayele mususu te na su idéler bon abi mais na mona ba chinois batonga kanzela nem su parti na parti puis ba yeko sangisa yango na ba entrer na biso nyonso ezo pesa ba bifurcation okota na ba commune moi to sala ngo ezate na sana idée na ko suki sa pona websa ba électeur nga ya ndemba situation ya gare ya Beneleka na solo li yango personnellement na vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba ya transport DG à SNCC, M. Fabien Moutonde, na sololi, na batunyo so bari bozala impliqué na kata li solo wana pour évoluer. D'autres députés nationaux, ba sénateurs na bisope, ba touché bango pour na biso li kambuana. Pour le reste na pesi bino mbote, na yeko représenter 100 millions de batu awa et puis na représenter bino valablement. Pour ngai na mo grosso, mo piku. Hôtel Oyo, eza hôtel ya Mwasika, Noum. Idée basala ngoneti idée lokola, soko termi mpansi kuno somo lokola mai. Ozo nager, Abidjan sana ngona 3h30, $600 au commis. Voilà l'économie. $1,400 au commis na business class. Na moni influenceuse na biso Sonia Pembe, azali awa. Wana mwana oyo ya biso toboti mwana ya Adidas Pembe. Ndenge na zawa wana mwana na biso. Ozo nager, ozo a l'impression de dire mai o na mai okune kangami alors que ça séparé. Nzamba pambola Congo na biso, Nzambe asala pe biso tala hôtel Sofitel yango na fallait ya obuka le 25. Zana benang. Fallait ya obuka le 25 décembre. Tabule muta inaugurango papa ba pegi. Muta inaugura yango o pullman na bango. E kangami na nous hôtel place Tozali. Mai oyo eza na salitata moko te danki oyo bomoni mosala nango kokombola mai oyo mosala nango kolokota basalite nyonso donc ça veut dire que poubelle bateau poubelle yeyo alokotaka basalite nyonso tu azotamboka nango botala discipline na nzela oyoki klaxon est-ce que oyoki klaxon ozobeta te pont oyo bauti kosala yango kala mingi te na président Ouattara auti kosala pont oyo kala te pont ya pont baso de mouton nango eza boye pe polele ya biso batondisa 0-0 ya quartier 1 kutelenge kweya yango na otuna ki ingénieur oyo papa président sala moi confiance okopesa pe bana IBTP boulot bana IBTP bazwa boulot po ba prof na bango ba échouer tala oyo azo bete loko premier na mai tabuta bete loko premier na mai do makona mai ah camion munene mo ebeti ba camion munene mo mtebeti klaso bana ye mutawa bete loko premier na mai na mpanzi côté Sofitel Maréchal Mobutu agina mama na palais kuna elelo ba famille eteka na kanisa ekoma nango ambassade ya Allemagne en face na Sofitel président la République avant da kuna batutu katobo na ngambo wana kokodi yango wana koko viko makamyo sotu bana Abidjan mbote na bino oh le grand prêtre Zek la baba nazo pe bana noti dimanche Mikili Dubai Mikili kana Kinshasa via Kinshasa na kena kananga ndemba na ke kolandela misala ya rai ozo sala makote wana zamba pambola bino mboka wana ya biso tu timbote ya bayebangai Paul Fikipo FBT yo yebi nataka zadi na pesi mbote na Christian Tabu Anise Isoso de Chris Kabeya yo il faut ya na mboko yo kobeta mwa tour
bamasa na nga fozaba na kananga na kasai central na pesi bino mpe mbote oyo zacle bababaswe enzulukable joueur ya kicker soko opianga fonction te mpo na beti lisolo oyebisi président no zacle alobi boye asali boye yo ministre eza no bongo nga na kodépendre mbala mongo na chef de l'état. Il faut respecter les hommes qui ont vécu et qui vivent et qui ont opinion sur eux. Na beta banzoplo na butu paka jumeza. Yo suwa na paka juma yo. Pa ito iba bakupa bana ngiringiri. Patrick Mambulu. Na iba ta ba 12 coupé. Na mai wana. Keba na chombo. Na olobango susu. Keba kane na chombo. O zekla lobaki te keba na chombo. Bana lemba Karl Bolua mutama kambu alia kalate ba match ba pota mikezo ya bana Bruxelles lor mbongo boyambi bien merci à trop na grâce baba baswe na ba master na onde bo sali boyambi mama lor wana mama bino ile kitoko mingi ba master tu ya mikili danger awa fali azo beta ne ko beta partout et ça na ngoka info obe boza danger tole